te ya mampo nde sunga ngai po nazala mwana ngai ya baba atangaka mais soki nazwi mwa mampa wana nde zela ozana mwana ya baba nazala mwana ya baba donc c'est-à-dire mapo eza ya fond combien mama nazwaka ya 10 000 il y a 10 000 francs ozana baba allergique pour na bana ça va maman na mona grand garçon tika nga mona omemelo nga mona omemelo tokende pour moi nakoma na akota classe il fallait ofuta $100 ngai mobimba kutu $100 nanu na mwana ngukutu te et puis c'est ngai pasi zela maman bozongi na epé sous boy transport donc en total na journée moko zwaka 4 transports pour na ye moko na fond ya mapa ya 10 000 francs donc on a 10 000 francs sikoyo ozui mwana ya boy parce que moi nazali pamboli peu importe ndenge nini ayeli c'est une bénédiction pour nabiso tondima elolenga ayeli seka bato motema malamu bayokela ngai mawa nazana mutu lisusu te akosunga ngai neto kutani na yo nazana esi mutu moko nakutani na Moïse asunga ngai nazana mutu te akosunga ngai ya bato ya motema mawa boyokela ngai mawa bosungila ngai mwana oyo soki botiki ngai mwana akokoma kuluna lobi wana aobanda koboma batu tamuso akoma shie na motema ok donc na lingi yo na motema ok donc siko soki balukeli casque casque wana na matoi donc ata zo sakana na yo beleli eli ayoki azoyoka patrie ya casque pour un premier temps merci oui ça là que akende na transport merci même pour un mois to tala ndenge nini nzamba osunga biso auto Prenez de la peine, c'est l'effort qui m'appelle à moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. Pas la cabibi. Mère, mapa? Lipa yaya. Ok. Sanga no lipa moko nali. Oza mwamba? Tena na mwamba te. Wana mwamba te sundeni. Lipa mingi bala na mwamba na mweloko pona ochana kati. Lana foya kusumba mwamba te ya mampo nde sunga ngai po nazala mwana ngai ya baba atangaka mais soki nazwi mwa mampa wana nde zela ozana mwana ya baba nazala mwana ya baba aza 40e non aza 2e non ok donc siko mbongo mapa oyo nde etangisaka ye mbongo ya mapa oyo nde etangisaka ye nde mbongo ya transport pe utaka kaka awa soki nazwi transport te moya ke zela mama zela nazala un peu allergique pour na makambo ya bana donc c'est-à-dire mapa eza ya fond combien mama nazwaka ya 10 000
Il y a 10 000 francs. Vous avez un bon? On a 5. Vous avez 5. Vous avez pas 10 000 francs. Parce que colia na bango ka colia na bango ka na mampa oyo papa na bango azaka na musala te particulièrement de oyo ya baba oyo ya baba wana yende mutu o salaka oyo po na salaka oyo po azomwa mbongo ya kofuta transport bebe utika ye na classique okei kozongisa ye lisusu na ndako transport soki nasali bongo te moya ke classe eza te atangaka wapi bango bazala na ba école na bango batangela kati eza village Bondeko na 5 village Bondeko donc azo a combien de transport azo a 4 transport moko ezokende Sainte-Thérèse etiki ye yo mutu okoki kotika ye na kozonga ozongi 12 heures ekoki lisusu okoki ozwi ye oye na ye lisusu siko toza 12 heures déjà non aza na ndako na okokutana na ye okutana na ye azali ok ndako mo eza mosika te ndako na ngai ezaka quelque part de soir donc ndenge oza bozozonga nde ndako nazozonga ndako ok bon problème eza te na kosomba nanga mapa mapa oyo nyonso tu na kosomba ngo mais tokende no nakutana na mwana no ya baba mpo ndenge olobi boye ebetisi motema na ngai je suis trop allergique mpo na bana namona grand garçon tika nga mona omemelo tokende Mama opesa kinga kombo na ote kombo nani kombo na ngai mama Odette Ntumba nga kombo na nga mama Capriski lokwa naza assistante ya moko ba journaliste na biso Adoyuwe o azolanda biso depuis Paris et oyo bauti kobenga e bauti konome ambassadeur ya solidarité pona makambo minene ayaki kosala na Kinshasa. Bon, alobaki nanga que esuka wana te photo continuer pona ko continuer ko sunga continuer ko belela bao baza na difficulté bao baza na pasi baza ba fin fond autant sostoyer barabango te to continuer musala oyo pona ko continuer ko aider humanité bande ko na biso baza na pasi po eza musala oyo yenda zala ko sala tant to kutano na nzela tant obeteninga lisolo ya mapa na yo que non ozoteka mapa parce que ozana mwana moko ya baba ngai etrigaki ngai yango nalobaki tokoma na ndako mpona mona mwana kombo na ye nani kombo na ye Ntumba Eli kombo na ye Ntumba Eli baza 5 ye kaka nde mutu abimi baba ye nde abimi baba ye aza deuxième abimi baba aza deuxième yebisa biso nano abotamaki nango ezalaki ndenge nini bon abotamaka na ye bien ye nakomi na age ya 2 mois po akenda 3 mois abandi maladi ye abandi kobela wana azokangama tokoma na ye ntina niveau ya kalembelembe ye tokoma kuna batraite ye esi kalembelembe eza hôpital oyo eza spécialement mpona pédiatrie basokipa kaka na bana bakaya bana nde ekendaka na kalembelembe ok boke na ye na kalembelembe toke na ye na kalembelembe basoignaki ye esili ere tozongi akontinue kaka maladi nazosalisa ye kaka ti eyekokoma na moment moko ekomi ke
mwana akomi na age moko ya kotambola azotambola te anyokolinga mingi si tokomi aya kotambola na 3 ans 5 mois na 3 ans 5 mois 3 ans 5 mois mais na koloba obande ko remarquer te na kolela na ye azolela ozoyoka na ye kokenda na ye lisusu na contrôle batali na contrôle balobi aza na singa te nakeye lisusu contrôle ya matoi balobi matoi na ye eza nango aza na singa te singa nde nini oyo na lolembo o bakataka bana na lolembo mpo voi ebima aza nango te sikoyo baye kotala na matoi batali mpe na matoi eloko eza te wana bapédiatre moto bayebisi yo bongo eloko eza te mais ye sikoyo azoloba kaka te bon banda kaka wana na perdre pe na santé na ngai biloko na ngai nyonso nazalaka nango na perdre biso nyonso tikala kaka par terre nde omoni a partir ka ya mwana oyo pasi ezobakisama kaka bongo siko na niveau ya baninga bazalaki koaccepte ndenge nini na niveau ya baninga ndenge bazosakana na baninga en tout cas epesaka pasi po ata basakani suka omoni bafingi ye baba basakani suka baololi ye baba bon esalaka ka pasi donc asakana na baninga te parce que défaut na ye ekoma lokola manquerie ya baninga mosusu po bafingaka ye basekaka ye ebongo sikoyo boye kosuka ndenge nini bon ayeko ti 3 ans wana bofandi ye kana ndako si 3 ans wana bobombaki kana ndako tovandi ye na ndako po position ezalaki lisusu te osala ba démarche okende boye ezalaki te mais avandi na ndako na ye ti leki na ye o alandi ye akoti classe sikoyo ekomi soki leki ayaki classe ye azolela leki azoke classe ye azolela donc sali démarche ti to découvrir école na 5 na Njili école na 5 na quartier Njili to découvrir école wana bazoloba pour moi na koma na akota classe il fallait ofuta $100 ngai mobimba kutu $100 nanu na mwana ngukutu te et pese ngai pasi zela mama donc mobimba $100 nanu mona kutu na mwana ngo te oyebi $100 ndenge za na yo kaka $100 mais na maboko na ngai boy nanu na simba ngo te et sala ngai pasi ekomi ata baninga bauti classe ye abandi kolela ngai pe na bandi kolela ye soki azolela ngai pe nazolela na tongo baninga soki bazoke classe ye azolela nzambe pe ayo kosunga konzi ya mboka beleli ekole ekomi ofele ngai nzambe zwa lukumu na yo komema wana komaki na âge nini wana mwana komaki na âge ya 9 ake 10 ans na yo na lobi nzambe zwa lukumu nde na zwiye pendant pardon maman pendant tout ce temps wana ndenga tikalaki 3 ans zai kotambola te azaki neka bobombaki kana kati ndako tobombaki kana kati na ndenge baninga bazoseka ye kofinga bazobelela ye baba koyoka mususu na mwana baba ya mwana mukete ifale bayaka bayo kotala siko soki na moni bongo mawo wana elati ngai pose ya kolia pe esili ngai nazokoka te siko era mokonzi ya mboka yoko belela ke klasi ofele nakei na ye na komisi ye na komisi ye pe bien ezosinga siko transport zwa ye kendo tika ozwi ye oye ozongisi ye lisusu ezosimba kaka te po fonga naza nango eza mokie. Donc, si je comprends bien, d'abord, tu saluer l'initiative Yamkondiambo Kandenge Achaki gratuité et enseignement. En tout cas, et Sungi Nabiso Eli, bien qu'Abandi en retard, parce que 9 ans, Azokende 10 ans, donc Azab vraiment en retard à Makasi. Donc ozolinga okendo tika ke na école pour afanda na milliers ya batu lokola ye bana baba ba lokola ye pour permettre ye azana complexité à se sentir ba finga kaye ba c'est mon kakana yete. Donc c'est mieux il faut azana école wana azana cadre oyo bana lokola ye ba ndeko na ye o balobaka muno comment ba se comprendre kana basine ça va ba se comprendre kana basine. Donc ya za mutu te faut balukele école ya proximité
po bande kone ba okotanga na école juste ka okokita na makolo ye moko akomi na na école mais ye baza na école moko spécialement pour na bango il faut ba kende ti na 5 kuna pour ka transport moko na zo ka transport moko aller na ye transport moko tango zozonga boye transport lisusu tango kokende ko zoe lisusu transport bozongi na epe susu boye transport donc en total na journée moko zoka 4 transports pour na ye moko na fond ya mapa ya 10 000 francs donc na 10 000 francs de au les sarabana na yo na 10 000 francs wana nde na leli sarabango nde transport pe ya mwana ya classe ezozwa mawana soki ke na kei esimbite mukolango ok classe te akovandaka na ndako donc soki oteki mukolango bien te atikali na ye na ndako a échappé court akokende te poko kende na ye ezosenga transport nazwa ye nazongisa soki transport ezate na tongo wana ere baninga bazobima bakende omona ye abimisi pe uniforme na ye alata ere na kolakisa ka lelo bokotanga te abandi kolela siko soki esalamaki bongo nanga ipe moye na bima akobima me naza na courage te mais omona ka na bimi ne fiske mukole kolanda asala nini akende donc obundaka na mukaka bongo na bundaka na ye kaka bongo mais ayebi quand même kokoma bon azana azokoma biloko mususu ta mususu okopi yebisa akoma 1 jusqu'à 10 ta mususu okoma akomi na 4 place ata ya 5 akokomi yo 6 place ya 6 akomi yo ata 8 po nini ana retard makasi bon se comprendre kande ni polo bana bon po soki na lina lobana ye ta mususu na poste na tinde ke pesa ta mai na mela na kolakisa ye akoyela ngai ata nazolamba na koyebisa ye ke yela ngai ata nzete ya fufu akoya nango ayo kaka ayoka katenda kolakisa ye kana misu na maboko donc au salaka signe après il accueilli à comprendre c'est qu'elle a éveillé quand même donc ce to yebisi a comme la biso 1 ti na 10 akokoma mais à salaka soki alinga lobano neti likam tamso sum azo kapasi o comprendre kaindeni bon soki alinge ayoka neti pasi soki il fallait ngai moko na remarquer tamso omona misu na ye oyo eteli wana siko soki ana fièvre na omona misu na ye eteli bon soki na pesi kisi neti lelo ngai moko na remarquer ke aza na fièvre na zuki si na pesi omona na poko soki na pesi neti na tongo na poko ye moko akolakisa ngai na fièvre piaka kisi lisusu na mela wana salaka bongo Alexa koye moko uswata kokende na ndako aya azwikisi na maya pesi yo moko pesa ye amela donc ye moko azwikisi aye kolakisa okisi yango yo vérifier soki eza ya malamu to ya mabe o pesa ye amela siko boya za na âge nini boya za na 10 ans azoke 11 so tokomi na décembre akokisi 11 ans na décembre azokokisa 11 ans ça va donc par rapport à la gratuité azokene classe ofele na basenga ka ba biloko te na classe que genre bosomba oyo bomema bon bapesa ka billet de vacances soki bapesi billet de vacances soki balingi ba mukolo ya proclamation bakopesa billet de vacances wana bosombi biloko bango basengi okei kotika basala ka bongo à part wana loba travail manuel bakosenga kikombo basengi moi papier hygiénique tellement kende bansenya bakomi kosenga bongo basenga bango moi ba outil ya mike po basala kombo basala papier hygiénique nde wana bakotinda na maloba boye wana bakotinda na maloba ndenge okenda kozwa wana soko ke kozwa ye wana nde bakopesa yo bayebisi na maloba mama lobi mwana ya na kikombo travail manuel mwana ya na kikombo aya papier hygiénique aya savon de coque wana basenga ka bongo basenga na classe bakombo na ba papier hygiénique ça va mais pona koyoka asa difficulté ya koyoka na koloba donc aza sourd miwe abotami na ngobongo donc ceux qui te cheneti bilan ya transport ndenge kendaka kozwaye transport eza combien na aller na yo kendaka na combien aller na ngai na okenda na 500
tokei na ye kozonga na ngai na futi lisusu 500 1000 francs koke kozwa ile futi na futi lisusu 500 kozongisa ile lisusu 500 donc par jour maman abiso a dépensé 2000 francs 2000 francs et ça na $1 pratiquement donc na $1 chaque jour du 1er au 31 au moins la kendara classe a dépensé $1 par jour donc na $1 par jour wana ce qui te commis 30 jours et ça le quoi 30 000 $30 donc na jour moko $1 aller na retourner soko tie à manger na ye 1000 francs jimoko na mikate donc tu la répète moi eloko akolia po soka moni baninga bazolia kuna asenga te OK donc na nyonso tout wana et ça la ko pratiquement 3000 francs quoi 3000 francs donc ce qui maman a transporté moi na biso leki na biso ndeko na biso eli il faut tikana na ndako so maman a transporté ce qui a na mesure ya okende kotika ina tongo na kozongisa ete afandaka na ndako bakangi na ndako parce que moyen aza na environnement ya bana lokola ba misusu te po basekaka ye bafingaka ye c'est quand même quelque chose de et maman na lolengi na maman au concevoir kango ndenge bon et ça la ngai pasi c'est vrai que ndenge tobotaka bana tosengaka te ke nzambe pesanga mwana ya couleur boye to ya modèle boye sikoyo ozwi mwana ya boye parce que moi naza lipamboli peu importe ndenge nini ayeli c'est une bénédiction pour na biso to ndima ye lolenga ayeli mais et dérangeaka yo dérangeaka ngai makasi et dérangeaka ngai makasi ta mosusu pe soki nazo raisonner pesa ngai pe kobela bon ta mosusu omoni ngai moko nazo raisonner soki na beli lisusu c'est que pona ye ekozala mabe po baninga wana baleki na ye bazana bango batangaka pembeni awa bango bakokende mais ye soki ngai na beli na ye pe moya ke classe ezate il fallait avanda kana ndako et pesa ngai pasi makasi j'ai été à sa bénédiction parce que lobby n'a été évité. À côté que j'attends sous à 2 you et à lobby, à côté que j'attends sous Anel Kabafosset et à lobby, yango na lingi yo moko en tant que maman au lela au Singapour na mwana na yo. Oloba pona mwana na ya nazo senga bato motema malamu bayokela ngai mawa nazana mutu lisusu te osunga ngai ne to kutani na yo nazana si mutu mona kutani na Moïse asunga ngai nazana mutu te osunga ngai ya bato motema mawa bayokela ngai mawa bosungila ngai mwana oyo soki botiki ngai mwana okoma kuluna lobby wana abanda ko boma batu tamuso okoma shake lokola ngai moko nazana posa atanga Nzambe bato ya motema mawa botika ngai te boyokela ngai mawa bosunga ngai pona mwana oyo nazana loba lisusu na koloba te bato ya motema mawa comprenons l'émotion de maman. C'est vrai, c'est une femme, elle est touchée, elle est abattue parce que a senga quitté moi nae aya na ba condition oyo. Mais Nzambe apesi moi na ya condition oyo alingi pe ko bwaka ete kangi motema alobi s'il faut atekata mapa ya 10 000 francs a roteka mapa ya 10 000 francs pour et permettre ye azwaka chaque jour moi $1 ce qui a coûté nango parce que ce qui m'a pété kamite ezo nyanda ko ana possibilité mususu au salate moi na kofanda et tant moi na zo fanda ezo pesa ezo retard donc chaque jour il faut bazwaka cours ya sika il faut ba apprendre makambo ya sika il faut ba ye kolelo kwa sika pour ekolisa lisusu mayele na ye azala à s'ouvrir na monde ya baninga alors tant azo fanda na ndako ezo retarder ye azo c'est limité donc yango nde ko sala que abanda ko kende classe mais elle est limitée 10 000 francs na fond ya commerce
et puis pour na kopesa chaque jour $1 pour na mwana kokende classe, non seulement $1 wana, et puis moi kosombele moi jus mon boyebi bana ndenge bazalaka tango akei classe boye baninga bazomela jus ya zomela te et koluka senga soki asengi lisusu et que ba babysier et comme sous problème pour na maman tumba. Alors biso batu tozomona video oyo aza mwana na biso, aza leki na biso, aza ndeko na biso, ba maman surtout bokota likambo oyo. Oza maman Josué, oza maman Ismaël, oza maman ya Nathan, oza maman ya Abinoam, oza maman ya Prince, oza maman ya nani, botala pe mwana na bino yeyo Eli Tumba oyo akomi limité na ba condition ezopesama que moya kende na tina village bonde kona quartier 5 ezate parce que transport na ye chaque jour maman na ye aza na mesure ya ko subvenir na ba besoin na été ezosala que atikali na ndako azotanga te un moment ce qui maman a eu transport accueilli mais ils ont retardé et à part ça lisusu maman aza na besoin ya ba nayoki bazaka na besoin ya ba casque bazaka na ba casque o batiaka na matoi à partir ya casque wana akoko yoka maloba o biso tozoloba ye pe akoyoka à partir ya casque donc il faut casque ba latisi yango na matoi donc ce que benga ta kombone Eli ayoki bisika tu akozala ayoki net siko bo ayoka ndenge na oloba boya azoyoka te il faut na saleka basine il fallait osala ye basine bo yo muto yeba moi ndenge na kosala signe net siso na nina loba na ye na sepeli na o de wana nde na sepeli na yo na lingi yo boende na lingi yo siko boende motema na lingi yo na motema ok donc na lingi yo na motema ok donc siko soki balukeli casque et katie casque wana na matoi donc ata zo sakana na yo beleli Eli ayoki azoyoka partir ya casque casque ngo awa ba trouva kango bon awa casque na yebi bisika eteka magate ah bon c'est tout à fait normal parce que déjà elongi ya $100 maman yebi kutu ndenge zalaka te donc moyen à kende koluka casque wana po asalata de son mieux que wana eza pratiquement impossible mais nayebi ke ba impossible mususu pe komaka possible bande konyo soto basungaka do you et de partout dans le monde o bo contribuer kana moi 5 francs na bino na $5 na $10 pour te musala oeza avancement parce que sans vous nous ne pouvons rien ndena loba toujours liboko moko et sokolaka elongité to sangana to venir en aide na moi na biso Eli qui est sourd miwe parce que ye aza non seulement sourd et puis il est miwe ayokaka te alobaka te donc pour a mesana ba signe il faut afin un environnement ya batu lokola ye o balobaka ba système ya misapi ba boye wanande à comprendre mais na milieu na biso boye moyen à comprendre ezate moyen à yoka ezate alors yi azo préférer ko kende ko sakana na bana oyo baza balobaka basololaka bango babetaka nzango basalaka ndenge bato nyonso bakokosala mais banango un moment bazo rejeter ye bazo benga na ye na milieu na bango po ye alobaka te po ye aza na défaut moko songolo pakala alors totika maman na biso te tosunga ye parce que soki totiki ye mwana oyo ndenga uti kolela akozala ta msukulu na lobi tolakisa ye bolingo affection na biso tosunga ye oyo aza na casque wana ekolobi peut-être naza à mesure ya kosomba casque somba casque otindela mwana na yo oyo alobi peut-être ngana kondimi pona zwa charge ya ba transport ya Eli
zwa charge ya transport nzamba ko kanisela Josué na yo nzamba ko kanisela Jonathan na yo o peut-être alobi bon pona maman lokola zo débrouiller na mapa alongwa na mapa akomata mususu koteka na gambela to na wenze mususu songolo pakala amatisa fond na ye oui to sunga maman pour que motema na ye eza na bano mususu baza bakoki kobima facilement mais to sunga oyo aza na défaut to sunga oyo aza na kokoso ayebi ndenge akoloba te aza na difficulté to sunga to venir en aide na mwana na biso oyo Eli wana nde alinginga mingi na motema na ye ngai pe na lingio na motema sikoyo soki oloba quelque chose pour nas wana elingi koloba nini tala caméra loba na tonton kuna loba na tonton kuna oche mbote boye opesi na bisou ok beaucoup ma camarade camarade ne boye non beaucoup mané boye camarade ye camarade non. En tout cas, comprenez l'ambiance, bien qu'il ne peut pas adresser son mot ou encore une parole à vous tous qui lui suivez. Donc, c'est un peu difficile pour te communiquer. Pour bon, tozo zwaka lokolo kwa mama nde muta comprendre kai moi mkia yebi moi basinde azola kisabiso ndenge ntoko ko interlocuter na ye alakisi bino ke alingi bino mingi aza bino na motema donc bino pe bolakisa bolingo to sunga mwana na biso main dans la main to aider moi no yo lobby akoma moto tant mususu akoma ado yuwe ya lobby te na ndenga koloba asala journalisme mais akoki ko venir en aide na humanité na bato baza lokola ye aya ko sunga bango lobby soki biso to sungiye to bimisi akoma mobali monene akoma motu akokozala pe lobby oyo akosunga bato o baza na faiblesse lokola ye bato o baza lolenge moko na ye. Alors s'il vous plaît bino bat bolandi biso de partout. Je sais que les émotions ont été trop fortes. Vous avez vu comment la maman a pleuré, elle s'est déchaînée parce que azana posa lisungi pona mwana na ye, surtout beaucoup plus Eli Tumba nde azobelela bosunga Eli Tumba. Mama soko koloba loba moko na chiluba pona mkonza mboka tamso akomona yo bande kono bakotala yo bana beto akasai bana beto ambushimai okoloba bango nini bana beto bonso bajiko kuni jiko achisha nkwachisha iko kubalo walinjimulela mwana uchika mama chene muntu ame muntu akunsunga to kacha twala munuyemo ni mema ni mbayani kene ni mujumuto muntu yonso jini jiko achisha uri musobo akunkwachisha nkwachisha ko nyimbo benga bwani mwane malaba makwabo ikalo gadi kama ukaji mwinjila wendo asana mabwa wendo ulomba wendo wenza malonso amabi ano dineno kanu ibasoto kibwa chinyi njindomba ko kubajini mushindu bansunga koko chene muntu akunsunga to Ishini surtout message, je pense que vous allez comprendre ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle a dit, beaucoup comprendre en gros. Maman so qui net il le balingi basunga yo kusengani ni fond de commerce mata to dingini. Fond de commerce nazana nguposa. Net ndako oito vandi. Mukolo ndako deja asabengani biso. Mais bisika kokende ezate. Pona mbongo ya kopesa ye na ndaku ezate. Boko kota na ndaku botali bino moko forma ngo ya ndaku tozo vanda na bana.
nasina suki nazomona côté ya kokende te tovandi na biso pe boye Nzambe ye moko ayebi lokola tokuteni na yo namoni en tout cas Nzambe akota likambo oyo po mukolo ndako asa bengani biso asa lobi tokende mais bisi ya kokende ezate soko koti otali ndako yango forme ndenge ezali moya koloba pe ezate bino moko bokotaka na ndako botala kaka ndako bomona forme ya ndako tozovanda na bana. Ok, donc wana il faut neti ndenge mapa fond eza ya 10 000 francs ce qui neti balukeli autant mususu fond mususu to elo mususu akosala olongwe na fond ya 10 000 francs ou comme tant mususu na $100 to $200 ou tout au plus et puis ko permettre yo ofuta ndaku na yo bien et puis na ba transport ya eli ezala na charge nango. Pour namon déjà oza déjà moi si à mon bongo donc oyeba ndenge nini ya retourner fond na yo retourner soki na zwika mbongo na koyeba ndenge ya retourner pour na si likambo ya mwana oyo po soki na landeli yete ekozala passe po na lobby na ngai ekozala passe po ata na landeli ba oyo bazoloba mais lokola ye muto azoloba te soki na landeli yete ekozala passe. Il faut tout landela ye bato ba okota likambo bazali ado yu ya azomona yo bande konyoso to basunga kae bazomona yo ba okota likambo yo il faut vraiment to tia maboko po mwana olobi na il faut za la meilleure atana kibaba na ye wana to bimisa pe baba moko ya bien aza mwana kitoko mobali kitoko un beau jeune homme tu es trop beau assez kaka ta sourire. Donc ndenge pour na lelo bien que tokutani à pied levé tomeka kosunga moi ba transport même pour un mois transport na yezala na charge na biso pour un mois biso moto zo charge à transport oyo kokende na ye na kozunga na ye na moi quelque chose ya ucha na kati to tozo ngo en charge pour un certain moment le temps bandeko bako réagir bako tia moi quelque chose na cagnotte pour na kolka ko venir en aide na situation Eli Tumba oyo tokotala le jours à venir de tout ça pour na année mobimba s'il faut qu'on déplacer bino pe lisusu donc c'est beaucoup que fukendata ko foutre la côté à 5 wane ko za paye bien pour permettre que bozala à 2 pieds ya ukenda kana ye kozonga et permettre peu ba transport et kita les appels idée kaka maman ça va zaka idée donc so net beaucoup qu'on nous fout eza mabete non ko fout na quartier 5 hein pour permettre peu moi école les à moi pembeni bien que gratuité za nango ezo continuer donc année prochaine ba rozala lisusu na gratuité donc biso to rozara musa na biso kaka couper ça moi transport kolande la paix suivi na classe surtout ngai ming naza sur le terrain pour na makambo ba suivi donc certainement papa doit otindanga même tina classe na kende kotala na kende koyeba makambo ba fourniture scolaire nde basenga bango là on va faire le suivi to kota likambo mwana yo. Pour un premier temps. Merci. Oui, ça là à kende na transport. Merci. Même pour un mois. To talandenge ni nzamba osunga biso. Oto landela ba transport à mwana oyo. Merci. Aza mwana lokwa bana nyonso. Il faut azala accepter admis na société. Muta sous-estimer yete po azoloba te po tamsusu azoyoka te. Donc biso tout se mettre main dans la main pour to sunga Eli na bande kuna biso bazota la biso de partout oyo bakosala pe même geste lokola biso o bo soutenir cadeau yuwe na beti c'était vraiment to tika likambu ya Eli Tumba te to kota likambu ya mwana oyo po biso pe tozala na bana biso pe tozala na ba Christian Maweja biso pe tozala na ozata mususu na Joseph na yo na ndaku kanisa kaka tango tali Joseph na Nzamba pesio Joseph alobaka mais yo sikoyo mwana moko boye Eli Tumba
allo baraté. S'il faut boire qu'il a $5 et qu'on permettre pour le transport et sunga maman na ye amata na fond de commerce pour abanda ko aider mwana oyo ming motema na ezolela pona mwana oyo bana mususu bakoki ko gagner vie facilement parce que aza na facilité ya koloba akoki ko kotisa lettre de demande d'emploi akoki ko zala admis même en tant que sentinelle quelque part mais yé ce qui te sungiye na nzela classe te ce ka yé koli ko komate lobi na ye ko zala ndenge nini. Alors s'il vous plaît na bino nyos tu boyoki na bino nyos tu botali biso mettons-nous ensemble pour la situation d'Elie Toumba, ambassadeur de solidarité. Yo monde mtotinda kinga continuer musala oyo. Alors la mettre sur la patte pour que to aider mwana oyo. Cinq. Ah, tape là. Tape ici. Ok. Bravo. Comme vous pouvez constater, il vient de nous faire une petite démonstration. Donc, Azana moi balakin kokoma de 1 jusqu'à 10 parce que abandi classe na retard. Donc, ayebi na ye 1, ayebi 2, ayebi 3, ayebi 4, mais pour nous classer en azana moi difficulté parce que ayebi en na retard. Donc, chaque jour, bazo landela ye, bazo expliquer ye, lettre par lettre, chiffre par chiffre, yango et ça là qui a amélioré vocabulaire naie, a amélioré pe nani écriture naie na orthographe naie. Donc ceux qui maman fandi nandaku et qui ka fandi nandaku pas moyen lobby aye ba okomati na 10 ou encore tina 20, pourquoi pas tina 100. Yango tokota likambo mwana oyo pour que lobby tozala bat oyo nzamba ko episode merci nazalaki na bino nazangaki ya kolia nazangaki lipa bosunga kingaite. Alors tokota likambo éducation eli pour que lobby nzambe pa kanisela bana na biso. Merci beaucoup Mama Toumba. En tout cas na pesio merci ndongo ya mbinga. Merci. Limbisanga d'abord na zuyo na nani na oya musala uzai kote kama panayo tenae. Tokotika ote, tokolemba ote. Kasi fallait okomela ngai pe numéro na yo. Ah numéro na ngai, OK. Na komelo numéro na nga de temps en temps banda rubenga. Merci. Na numéro nanga yango wana. Nyonso ezalaka joignable benganga à n'importe quelle heure na koyamba. Merci.
Travailler, peine de la peine. C'est l'effort qui m'appelle à moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. La bala kabibi.